mettre sur le pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes Nabiso Yalelo Ezali. Émission Oyo Bo CP la Kanango Mingi Ezali version ya la musique. Pour rappel, Nakati ya 5 minutes, tozana deux types d'émissions. Il y a édition spéciale na Oyo, il y a la musique. Donc Lelo Tokoloba Makambu Oyo et BBC mandat ya liboso ya président de la République. On ne va pas faire la fine bouche, on ne va pas se voiler la face. Na mandat Oyo ya liboso ya président de la République, justice à Mboka Mutu et BBC mandat ya liboso. Et tikango ba tâche ya mundu ebele. Président de la République, il est à reconnaître parce que tout ça, le président Moko, Oyo, Azali bien, ceux qui Makambeza ma B, Aroloba, Ezama B, ceux qui Ezama Lam, Arolobeza ma Lam, Ayaraka Atek, Komi Kumisa. Et l'Indi a président Nabiso Yangoana, il est Moko à reconnaître qui que justice Nabiso est malade. Corruption. Je vous donne juste un exemple, la justice. J'ai fait des réformes. J'ai mis de nouvelles personnes, enfin, que j'ai trouvé, mais bon, en se renseignant, voilà, j'avais des preuves de leur probité, etc. Je ne dis pas, je ne les remets pas en cause, mais je dis, je pensais qu'elles allaient m'aider à impulser une nouvelle dynamique au sein de la justice pour la rendre vraiment ce moteur de l'état de droit, ce pilier de l'état de droit que j'attends, et ce redresseur de tort que je veux voir pour qu'il mette fin complètement à cette corruption, mais rien à faire. La corruption continue d'exister dans la justice et les failles continuent aussi. Ça fait que malheureusement, on n'a pas encore le résultat escompté. Et donc vous voyez, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Pour vous montrer que, bon, il y a un problème. Peut-être qu'il y a des efforts à fournir de la part des autorités dans le sens où on doit peut-être mieux rémunérer ces gens pour les empêcher d'avoir cette boulimie à vouloir régler les problèmes de leur manière. Et là, je fais vraiment allusion au dossier qui concerne les titres fonciers, etc. Mais il y a des scandales. On va jusqu'à s'en prendre même à des ambassades. Des propriétés qui appartiennent à des ambassades étrangères. L'ambassade du Burundi notamment. Par exemple, mais il y en a d'autres, Chine, Nigeria, il y a eu vous voyez des titres fonciers, parcellaires qui ont été fabriqués. Enfin, mais c'est incroyable. Mais comment vous expliquez si le mal est si profond, Monsieur le Président, comment vous expliquez qu'à la date d'aujourd'hui, on n'est pas encore entendu de nouvelles condamnations, de nouveaux procès, que ces gens-là circulent toujours. Voilà, très bien. Mais c'est tout ça. Moi aussi, je vous ai dit, moi, malheureusement, enfin, moi, je ne m'immisce pas dans ce qu'il y a. Je constate. Je ne suis pas juge. Je n'ai pas à leur dire ce qu'ils doivent faire. Je ne sais pas leur dire ça. C'est eux qui sont mieux qualifiés, plus expertisés que moi pour le faire. Donc, c'est eux qui doivent. Mais moi, je pose ces problèmes. Ces questions, je les pose en disant, mais c'est pas normal. Et d'ailleurs, même quand on arrête des gens, parce que bon, je vois, il y a eu quelques sensations, des gens arrêtés, condamnés. Mais où est le produit de la corruption ou du vol? Pourquoi est-ce qu'on ne reprend pas cela? Pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas? On condamne quelqu'un parce que, admettons, il a volé 20 millions. Ok, mais où sont les 20 millions?
même s'ils ont été transformés en biens matériels. Mais il faut saisir ce bien matériel parce que c'est un bien mal acquis. Mais on ne le voit pas. Donc il y a un problème dans notre justice. Il n'y a pas de restitution. Et tant que la justice ne fonctionnera pas comme nous y attendons, mais les résultats, tout le reste en pâtira. Bravo à l'IGF parce qu'elle commence quelque part à faire un peu le travail de la justice. Bravo à l'APLC qui a eu quelques problèmes de démarrage, mais maintenant je pense que ça va aller. Parce qu'ils font leur travail, mais ça ne suffit pas. Si la justice ne fait pas le sien, il n'y aura pas d'efficacité. Et ça, j'ai vraiment voulu taper sur la justice parce qu'ils le savent. Tous les magistrats, les responsables que j'ai mis, ils savent que je ne suis pas content, satisfait de leur rendement actuellement et que j'exige beaucoup plus de leur part. Donc vous n'êtes pas satisfait aussi? Les malades, les juges, les magistrats, ils corrompre bango. Ou bien il faut que la solution moko que en tout cas pour bazala na train de vie à malamu, bazala na social à malamu, ba futaka ba malamu pour bazala tenter ya kozala corrompu. Mais fa quoi to pc million fa quoi reste toujours un fa quoi. Yango wana eloko ils ont pesa biso pasi moko pe na discours na ya investiture. Oh, il y a deuxième mandat na ya lobaki que les erreurs du passé ezongate. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus. Pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus. Pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus. Mais ce qui est moni loko mokezo ya nete sala ba erreur du passé zonga to lobelango na 5 minutes. Boyebi qu'il faut compter sur moi. Bato balo barabi lobela wana na ki parabango te biso tozali ba fasciste par conviction. Tozali derrière président de la République. Néanmoins ceux qui li kambo ils ont intérêt en boka o lem sous présent à cause lem sous présence à magistrat. À cause a pe ki diba na makamoko boy parce que il y a zamuta au niveau makamso le kana CCC présent il faut bo matisela yango. Ba msusu ba cause na pembeni na ye ba kolingo matisela été parce que bango lem sous bazana katia masolo wana biso tozana poto sala yango. Espoir na biso ndenge tolobaki ezali na ministre à justice oya sika Constant Mutamba ye ayena moto makambazo sala na justice nane salemate donc à kotika même pas donc 2 mois donc makamba sali tokozong la ngone émission moko ya édition spéciale bokolanda yango lobby parce que kendaki ba place belé azo sala makamba belé pe tokolobela eloko moko tomoni eza malamu te tomoni yango eza donc eza na ba zone d'ombre pe suki malamu te tokolobela ngo na kati émission mais lelo na kati émission na biso oyo na pesa ki bino flash ya affaire oyo ya DG ya Fomine où ils allaient fonds miniers pour les générations futures. Boyebi ba société mususu bomona ke melama mais esika bali konda ewitaka yango wana. Esika ba mbongo ewitaka yango wana donc ba ministre na ba mikonzi mususu ba placaka batu na bango wana. Bino bozo buleka ministère à finance, ministère à budget. Oh esika boy. Mais ici comme sous la société tout est melama et banate mais et benda kabali konda l'état ko sakanate et puis sikoyo ba kopele kakabuna donc biso to zala wa potolo belango parce que mandat oyo ya mi balé na yebsaka bino peuple congolais président de la République yemo pa yebike azali na excuse mon côté na peuple congolais président de la République tango sala ki campagne yo moko muto bande ko se justifier na peuple congolais. Donc il y a mbala oyo excuse zate peuple congolais azali ko zela alia bien dollar ekita pouvoir d'achat ezala malamu parce que il y a liboso toyebi que président Bundaki a bebisaki ba 2 ans et demi pour avancer masolo longola système au Kabila tikaki oya bandoki sikoyo ya mbala oyo président zali na majorité na katia parlement gouvernement il y a union sacrée donc makambutu il y a union sacrée donc ce quoi a Tiboul donc ekoleka donc président azali ndenga na lobaki el bosser zaki na ba circonstances atténuantes ya mbalo ezate donc président il faut bosser ya ko sakanate donc il y a bosser mon côté président zali aza président de la République équipe il faut za la malam donc ce qui donc faut pas mutu moko to moni faut pas trop rêver c'est à trop tikate parce que to lingi to ka sonité parce que ba mususu ba mona président de la République biso to exposé
ozokene côté moko boye bazoseka yo bazobulo belo ba makambe belé belo ko okene pe côté mosuza sans esprit pe bakosala faux na kombo ya président de la République. Donc toko linga biloko pamba te. Donc revenons à notre sujet du jour qui est celui de affaire DG Afomine. DG Afomine, ils allaient donc fonds minier pour les générations futures. DG Wana Nazoeb Sabino Azalaki na Makala. Sur enquête, il y a IGF a mené une enquête, au moins à 6 mois, 1 an. Donc, à quoi s'est trompé, Kangaki na Makala pour détournement des deniers publics. Na époque, il y a ministre Nabiso, il y a mine, oh maman Nabiso, Samba, auto regetta raponga na bomba raté. Parce qu'il y a un monde à côté du gouvernement, à côté d'un esprit Aïba, parce qu'il y a bien ça, malam, telem suba olongolaï. Donc, vraiment, personnellement, na regetta batumsu to monde bazongi na kati ba ministère, mais maman Samba pona ngai, cela n'engage que moi-même, azalaki ne sika na ye. Na gouvernement oyo ya maman na biso Judith. DG oyo ya Fomine, bakangaki fa quoi, confirmé. Donc, na montant, obikuna bango ba iba 100 000 te, ba 200 000 te. 8 millions de dollars. IGF a salé enquête, ba monique, li konda wane li mwaki akei boloko. Sikoyo, ministre Sikata Mwaye, ba réhabilité ye. Parce que poste wana ya DG a Fomine, les ali poste moko oyo. Donc, ministre a cause à la paix, na COP na ye, parce que y a ben trabali konda. Donc, au lieu qu'il y ait na caisse à l'État, et qu'il n'y ait pas de kaboliamo. Donc, parce que tout le monde a été DG à Fomine, ou on a combo ya Faustin Biriganine, Azalaki, na boloko, confirmé, pour na détournement, il y a des deniers publics, il y a 8 millions de dollars, tout d'un coup, donc, ministre Maman Nabiso a na gouvernement, tout d'un coup, Mbalamoko, réhabilitation et salami. Donc, Lubwaku, a Zongli poste naye, a Bani Moussala naye, donc, pour yebake, Azalaki nanu, tango abimi Lubwaku Azalaki, na liberté provisoire. Liberté provisoire, pour comme Anayango, après ce qui caution, il y a 5 millions de francs congolais, où ils ont à peu près 300 000 dollars. Na ba justice et belé peto mona rayon to baka justice les a deux vitesses pauvre otika na lubwa ko souffrir moto azana mbongo apesi caution abimi. Donc DG oyo ya Fomine pour avoir liberté provisoire wana a futaki caution il y a 300 000 dollars abimi na boloko. Abimi na boloko moto azoko ndeko pointé. Donc parce que c'est là qui na 2 fois qu'il n'est pas magistrat qu'on a tribunal à pointer parce que sur la liberté provisoire aux alliés na yango ba pécio avec condition. Donc à cela qui n'a obligation ya kokende ko se présenter na magistrat mardi na vendredi. Boyebi marque les kaka bato bazana ba poto bayebi donc bayebi masolo oyo ya liberté provisoire. Faisal, Faisal a eu Makambouana dans à Paris, le diable a eu biango. Donc, Boyeb Sanga, marque Nini Mouto, il y a 8 Luboako pour qui fait quoi, il y a 8 millions de dollars à Bimi, à foutu caution, il y a 300 000 dollars, Azali na liberté provisoire, donc Azo pointé Nambila, et pas un magistrat, et pas magistrat, mardi na vendredi. Mutandeng wana boye sanga na majinini akoki kozonga na musala esiko ayibelaki donc azana nu blanchi vraiment te afutili konda po balandela yango azana na liberté provisoire il a cité que obimi libération soki masolo koko zonga lisulu bwako. Donc, quelle coïncidence car que Zalika R maman na biso samba a longwe ye bazongisi. Botala toujours la sabino ndé bomona na bozomona papier oyo ya liberté provisoire na ye. Ndeng bozomona ngo yanga ndeng bozomona ngo wana na papier parce que to epsaki bino ke to développer masolo tozolo baka ateke pour to lo babilobe la tozala ba preuve to epsaki bino ke oyo zali histoire o tozo senga penza ke na président de la République na ministre
il y a justice, il faut balander le dossier Oyo. Parce que Tokogi Kondimate, donc, détournement, il y a détournement, il y a mbongo à l'État et ça la malisusu que vis-à-vis Boye. Président de la République, il a passé et zongaté. Donc, Binomoro Siko Bomoni, toujours la Sabinope, ordonnance Oyo, il y a mise en liberté provisoire Oyo, et ça les maquis. Oyo, est indiqué Abima, vous allez comme mon angoli sous. Mais comment voulez-vous, on a expliquer biso, parce que justice il fait dans ma cambo, Moutou, a 8 years, que Oba Kangyo Pamba Pamba, IGF. Akoui ko se trompé te IGF asali donc enquête na ye ba monifa kwa tiba memoti na boloko ba ko so innocente 8 millions de dollars aye ko pesa caution comme par hasard car donc tant ministre oyo mama na biso alongwe a pesi caution ba la mora bimi à 300 000 donc abimi ba réhabiliter ye lisusu ba zongisi ne sika zalaki donc mutayiba ki bozongisi su ne sika no président le baki mutayibi donc bokangi mbongo ngo azongisi te bokangi ba bien na ye oyo mal quitté donc bozongisi ye lisusu wana. C'est eux qui doivent. Mais moi je pose ces problèmes, ces questions je les pose en disant mais c'est pas normal. Et d'ailleurs, même quand on arrête des gens, parce que bon, je vois, il y a eu quelques sensations, des gens arrêtés, condamnés. Mais où est le produit de la corruption ou du vol? Pourquoi est-ce qu'on ne reprend pas cela? Pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas? On condamne quelqu'un parce que, admettons, il a volé 20 millions. Ok, mais où sont les 20 millions? Même s'ils ont été transformés en biens matériels. Mais il faut saisir ce bien matériel parce que c'est un bien mal acquis, mais on ne le voit pas. Donc, il y a un problème dans notre justice. Vous expliquez que vous c'est pour nous. Donc, pour Aïe, Balissousou. Donc, Fako, vous c'est sous, pas ça, Fako là qui l'a, pour Aïe, Balissousou. Donc, jamais Tokogi Kotikango et les cas. Donc, avant qu'on y ait tout à la paix, Makambo Moussou, il y a Malamu. Où ils allaient, que Mboka na biso comme le lot que ceux qui ba nommé Mututo Ebi Sika Witake Sika Kola ki Sika donc à Botama neti président na biso longola donc ba masolo tout il y a ba nationalité douteuse il y a ba président donc tous allez kola Sabino donc tous allez vraiment copier ça ba félicitations na biso na député ou abimaki député provincial azali liboso donc bourgmestre il y a Kimbantseke na kombo ya Jano Kano abimaki député provincial, l'élo à Koti Nakati, il y a gouvernement provincial. Donc, Jano Kano a commis ministre de l'éducation et citoyenneté. Donc, vraiment, to tenaki to pesaye ba félicitations pour mon parcours na endenga zali ko kende vraiment parcours moko ya malamu. Donc, wana zali donc vient na biso ya na biso à quartier. Donc, biso to vandi liboso, ba on baza na sima na biso. Cité des anciens combattants, cité Baudouin, donc Nambinza Barré, Siko Babapé, Grand Malik. Donc vraiment, félicitations à Bisso, Makassi, na Jano Kano, qui a commis ministre de l'Éducation et Citoyenneté. Donc on a imaginé, et Sengo Oyo, donc vient Merlino Kano, Azana Onakata Bruxelles, na vient William Kano, donc Bisso tout, parce que Tokoma, famille, Ezali et Sengo Mingi. Donc, une fois de plus, toutes nos félicitations à Jano Kano, a commis ministre provincial de l'éducation et citoyenneté. Donc, tout marqué, courte pause publicitaire, il y a un partenaire, restez connectés sur Reclebois Original, on revient tout de suite. Avec Kodiasimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de 5 000 $. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, à Ntsele au bord du fleuve, d'Aipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Poulmalebo, à Safari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Kodiasimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir votre titre de propriété
peu importe votre lieu de résidence. Avec Codiasimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Mambo Galaxy na kuti poisson tala mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisa na makemba basangisa na poivron basangisa na céleri basangisa na pomme de terre basangisa na munganza donc mbisi azu vitamine baza lisusu na ngulu baza lisusu makayabu brochette otobengi kamundeli mayebo yo biloko nyonso ya mboka pa Galaxy Mambo tozolia se Mambo Galaxy tozosala pana bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois okundi na propriété tie mosakana liso mais Galaxy Mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu oyo tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o collection ka na poche et na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici que kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bien. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bien. Donc c'est Sepela TV ça ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois. Au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec l'expédition, toujours. Salon number one, chez Elbito Coiffure. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. Chez Elbito Coiffure.
De retour sur le plateau, merci et bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre après ces bandes annonces relatives à nos partenaires au Bino Boyebi, donc Kodia Simo, Bomoni Kodia Simo, tout Salaki na émission na DG Henri Matona na kansi mena mutu nyoso tu azala ba élément azala ba situation sikande ma solo ezali ko kende na banda ko ya kotonga, donc vraiment tout le monde est d'accord. Likambo bobenga nga lisusu ezalité bobengi kuna Kodia Simo a explicita kinyo surtout, donc tout est clair bobo sanate, donc décodeur na biso ya bana mboka Sepela TV nga ça fait presque 10 ans na zalaka nango, donc ils ont un problème tezali, donc net ba canal plus net ba nini, donc boka sate ke o ce qui biso to za complet to ki eloko ya bana mboka bozo kanza sozo talango omona, donc TV ko mbaloso image numérique, son numérique, ndenge botala kaba canal puissant nga nazana kisasa nazali na yango, donc ezali ko lakisa kitoko, donc les écoute ba chaîne belé ezana canal puissant ezate mais na Sepela TV ezali, donc décoder à bana mboka bo s'abonner bozo yango, donc yango ko senga kaka place internet ezali na courant eza ya mokie okotambola nango partout esika oyo olingi, et puis boye ba restaurant à Paris soko zaye bisa ba memayo et pas il y a Mambo restaurant Galaxy Mambo, donc ba professionnel oyo ba restaurant belena ba congolais à la razana sima mundi bo moko boye na boye au lieu on go futa na carte bleue zate kuna makambutu eza bien avant ça la commerce il faut ça la bien na banque na poto so ça bien na banque té, donc au sala masolo bien té. Et puis tobo sanate salon de coiffure na biso nakati ya Saint-Denis zakar moko El Binto coiffure yeba ke so na yembalo yo, donc yeba na oleka po bokatanga coiffe, donc wana ezalaki ba partenaire na biso na sengi na bino bozala na bango na sima, parce que président de la République mwana ya Congo Kinois, donc alobaki biso tout ça la tout comme ba millionnaire ceux qui ndeko na au Congolais asale loko zala na sima na e olinga te ko kende pesa étranger okoma ah non na odie kuna te, mais soko za na piaka okomi kuno okoi apesio mbongo apesio loko apo komi client solvable, et puis soko za na matanga ndeko no Congolais mutaroya eza chinois na te ezali ceux qui mundele wana te mutaroya, donc vraiment nalinga na beta c'était merci na ba partenaire na biso na bino pendeng bozala na bango na sima. Donc maintenant revenons à notre sujet du jour. Boyebi tozali ko lobla DG ya Fomine oyo ba réhabilité par arrêté ministériel, il y a ministre, il y a mine, parce que la société des dépendent de ministre mine, donc donc ministre mine ayeba, donc togolo ba muta réhabilité azongsi na poste ne wana ezali ministre ya mine. Et puis avant tout développement on dit sur la deuxième partie na ligne sabino ke biso tokola na France, donc France est appelée Timboka na biso, donc France kuneza ko yinda parce que Macron donc parti naie tant basalik ba élection européenne à Katanaki, donc pesaki buzo ba monika donc moi ça les até à dissoudre, donc à bandeli netiawa, donc de dissoudre le parlement, donc 2 semaines ba bandeli ba élection, mais lobby ils allaient premier tour Macron donc moyen té Américain mai, donc danger zali que les peines moi na les peines wana parti wana boyebi ke ezali ya bétranger te apa elem sous batiaka maquillage ba kosi mutu mwindu mobo, non les peines de to yebeli extrême droite wana bazalaka contre l'étranger ezali politique na bazani biso tout ça contre l'étranger net mindele, mais a ezala ba mindele bazala malamu batu ya mboka bazo souffrir, donc boyeba ke parti wana bimi premier avec 34%. Donc na deuxième tour tout le monde a été gagné bango, donc baroleka parlement wana ekotonda na bato les peines, donc bango tout peut barobimisa so baza majorité barobimisa premier ministre, et là au cas pesi biso sengo boyebi ndeko na biso bilongo oya yaki awa boyebi congolais oya zali député tango bakosi babandeli mais azuna premier tour koleka na premier tour ils a jeté allié ba mindele tout na premier tour, donc et deuxième tour ils a kunatina te mais à Rokota na parlement, donc to sengi na bino batu misusu oyo bazali na ba nationalité française mais d'origine étrangère bo voter parce que bo voter raté kaka nini oyo ils a jeté ezali cohabitation te que au gauche na droite au Mitterrand ceux qui na Jospin Chirac na Jospin ezandengwa na te ezali extrême droite,
doboye bakibino mutu bozale msuzo zo mukanda 10 ya bangunda donc les peines ndenga zo songana akobandela masolo tu po ayebike ki ngunde za nango ya lukuta donc bakobotola bato ba papier otikali polele donc ti ozonga na mboka donc ezali jeté to sengi na bato nyoso bazali na nationalité bana na biso oyo babota makuna ba français bokende ko voter bocha barrière na Front National comme dans le cadre Front National si on va commencer à républicain ce que R donc on a te Front National kaka bosala tout bokende ko sala masolonde bo mondeng bilongo aleki na premier tour il faut batu oyo bazali na idolo ya Mélenchon ya gauche bazala na kati ya parlement po bitumbe za la bien mais biso romona na tala kilobi po na za na kati ya kisasa ozali donc ozotala ba TV ne tipeka ya mikili donc ozala ngo na canal satellite na nini ozotala information net bino boza kuna tozotala ngo direct na landa ki ngo romona département net 93 Seine-Saint-Denis place d'étranger bazala ba voter na bangote donc baisse bakena bango ko voter te kokolela mais bosa la GT parce que mbalo ezali donc bitumba na Front National donc bosa la GT to 5 minutes dimanche oyo bokende ko voter parce que bosa la barrière na Front National donc il y a les peines donc sikoyo wana ezalaki entre parenthèses parce que to 8 ans à Paris to kola kuna to vandi kuna bana bazakuna bakoko bazakuna donc ezapeka mboka na biso parce que to passer vraiment la moitié presque il y a vie na biso kuna to ko tika ngote et puis ezo concerné étrangers bande ko na biso bazali kuna bozala ki dibate donc yangana na tenaki vraiment na beta c'était esika wana nazali ko pesa mbote na profiter na ko pesa na Clémence madame le point na sepeli na ebi pe ozali ko sepela musala kitoko musala vraiment sala kitoko et pesi ba fruit nango et puis na bosa na TV nanga Bob Masala présent Bob Masala donc monique donc bilongo aleki yekutu to yebaki déjà oleka mais to ndimaki te ka koleka na ba pourcentage na premier tour donc wana ezalaki message na pesi na ba congolais ou bien na ba africain donc ba français d'origine africaine ba kende ko sala masolo ba bukanate parce que za masolo ya ko sakanate bon sikoyo tozongeli sujet na biso oyo ya déjà Fomine na Epsibino donc mutu awiti boloko ba kangiye pour na détournement ya ba deniers publics il y a 8 millions de dollars confirmés par IGF awiti boloko à Koti et puis sikoyo comme par hasard maman na biso ministre Samba Longwe bazongisi na ministre oya Yesika donc mutazala qui na liberté provisoire donc azalité que blanchi liberté provisoire il faut qu'il deux fois et pas un magistrat pointaka mutuana bazongisi na musala donc azokensani ake musala après ake pointé ezali na sens mon côté donc tolingi vraiment ba konzi balandela dossier wana parce que mikolo de toloba bato ya Fomine bakendaki côté ya ba colleuse kuna côté ya maman na biso oyo masuka bakendaki kosala ba masolo mbongo moso ke ba 400 millions il faut kota na mbongo à l'état ye ayoki ndenge wana PDG ya Fomine tanga zongi a ABC bato bakendaki kosala musala ba zonga po ye moko okende kuna donc mbongo wana tozolo ba lelo ekokiko kima ekota na kesa l'état te azwango asala masolo bozo comprendre donc tant bazongisi ba ebiti na nini bazongisi donc vraiment to sengi na bakonzi balanda dossier tozali ko lakisa bino botala arrêté ministériel oyo et metaki fin il y a DGO abando sala intérim tant ye à côté du bois ko batiaki DG moko abando sala intérim tant ye kaka donc ba réhabiliter donc ba bimiser le bois ko mbala moko ba tindi arrêté ministériel tozo lakisa bino bozo mona pour balobake DG abando sala intérim atika musala na ye bazali ko zongsa DG oyo ya kala ya fakwa na kombo ya Faustin Biri nga nine azonga bon mutayibi bolandeli masolo na ete bozongisi ye bolongoli o azalaki wana bo expliquer ngai ezali po na nini bo expliquer ngai ezali po na nini soki ezali te po ayibaka lisusu donc yango wana tozali kotuna na bino parce que boyebi na lobi lisusu premier mandat ya président de la République eloko ebebisi yango ezali justice parce que ba magistrat ba juge ba bande ko corrompre bango président sali tout a changé ki bango mais bazaka rabota la dossier matata mponyo est-ce matata mponyo ko za libanta
juge oyo ya cour de cassation soki donc cour constitutionnelle aloba penza que donc bango bazana habilité ya ko sambisa matata mponyo te so bango bazana habilité te nana ko sambisa président de la République na premier ministre donc matata mponyo le loi fioto la kambanga donc akenda donc bango tu ba fa quoi tu boyebi ba se retrouver na Sénat donc azali banda ponani parce que justice na biso ezali malade donc concernant DG oya Fomine fonds minier pour les générations futures. Les générations futures ont évité ceux qui vont recevoir. Et l'oroni na magambo ezali koleka to lingi penza que ministre justice atala makambu oyo muto awiti na boloko bakangiye sur enquête ya IGF aibi 8 millions de dollars zana boloko ba bimisie to ebi ke bato mbongo yango babaka justice ezana deux vitesses donc a fouti 300 000 dollars à bimi azali na liberté provisoire akena ko pointer et pas un magistrat deux fois na semaine donc mutandenga na bazongi sa yesusu na poste wana isika ayiba kimbongo donc ce que za po ayiba lisusu te bo pesa biso explication donc yango na vraiment to tenaki to sala émission oyo to ko tika yango te to sala émission to pesa bino flash to bagi to ko faire développer bino masolo yango donc toujours la sabino sous botala papier oyo il y a mise en liberté provisoire naie liberté provisoire naie bon moni pour abiso to la sabino ba preuve et puis botala sous arrêté ministériel oyo ezoyebisa ke DG oyo no sala intérim alongwa pour oyo azalaki oyo ya fakwa oyo détournaki mbongo 8 millions de dollars à Zonga donc ya on a vraiment to tenaki ko tika dossier les katé to c'est que bino que to développer donc DG Faustin Biriga nine azongi lisusu yem to bakangaki fa quoi 8 millions de dollars kotina lubwaku abimi liberté provisoire boye sanga mutazana liberté provisoire azali ko kende ko se présenter deux fois na semaine et pas un magistrat a kozonga na musala ndengini na yebité boye sa biso so ezali histoire pour batika ya yiba lisusu to yebité donc ezali yango vraiment to tenaki vraiment to lobela yango pour mokili mobimbe ba konzi ba ministre ya justice ayeba président de la République ayeba peuple congolais ayeba parce que to tikaka eloko moko lisusu te ya mabele ka eya ko bepsa susu mandat o ya mibali ya président na biso parce que bazo zela président peuple congolais azo zela ya mbalo yo pardon ezate excuse ezate parce que président azana masolo nyo surtout na maboko na ye ya pouvoir donc si vous il faut l'entourer na bato madame président sali tout a sali masolo mais si vous président ta sala musala nyo surtout il faut une équipe à malam donc équipe oyo muto ako yakaka zo sala ba contre-temps to ko reverser on a 5 minutes avec ses engades biso to comme on va na kisasa ba deuxième tout toujours yeba ngo na kisasa ba to ya Fomine atana ministère ya mini bazo kama ba dossier na zo ndengini donc to zana binoawa parce que batumsu peut bazali o bazana kati ya gouvernement te o musu bazala bakati bazala PDG bazala DGT ba DGAT bazali donc batumo peut boko zwa bango peut basali musala koleka bato donc non na ba fa quoi ministre ya justice a lobela ki déjà beaucoup tala mon émission to sala pona ye que magistrat o ba ko kange la main dans le sac o ba ko kange na fracata boloko beaucoup tala ngoto relaxa bino na émission oyo ezali ko ya otosali ministre ya justice donc tokomi na suka ya émission na biso ndenge na yebsa rapino ka je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude so tokomi na suka bon boyebi base to tika kango te to remercier kango mais avant to pesa base mbote tozali ko yebsa bino bon na annonce ki ngo week-end tozali vraiment famille ngadi parce que moi je fais partie de la famille donc to bungisi tata moi si na biso na kombo ya Marie-Louise Luamba kombo na ya jeune fille ngadi neti biso donc parce que za tata moi si na biso ya zaki ba député à liboso ba benga ba commissaire du peuple o ba zaki après a comment ko sala na union o ya ba travailleurs donc ya ba ko défendre ba travailleurs maman na biso donc vraiment tata moi sinanga tiki biso azalaki na bien donc kaka crise moko boye salié akufaki donc vendredi na après-midi donc vraiment sikoyo tozo c'est la famille mususu ngana zali na vie Jean-Marie Luamba ya zalaki na kisasa vendre ne ba 1 an ya sala même sous 6 mois akei donc vendre ki ya sala même sous ba 1 an
Donc, on a kati ya Kisasa, tous allez causer la Marie-Laure, bah oui, à Paris, Yvette, donc Didier Bobo Sanate, Jean-Gilles Kolo, Mbappé coach, donc c'est mon cousin, Ezali, maman na bango, Moutoua Koufi, Bogozoa, bah détail mieux surtout, donc na ba image, il y a ba funérailles, parce que vraiment, Ezali, famille Nangaï, Ezako ça la passe na mawa na motema me boyebi donc la terre toujours insatiable ezwaka kaka batu oyo esengeli lem suboza na besoin na bango bazui oyo esala minzambe moko apesa ka ebongo pe azwaka. Et puis to koti siko ezaliwa na kobotama siko tozali kopesa bon et joyeux anniversaire, tu souhaites qu'il y ait déjà, et les gars qui les 30 jours parce qu'il y a Botama Mukolo, tu souhaites qu'il y ait indépendance. José Kana qui kakamène est le grand stratège, Nagani Siguna à Londres, Feti et les gars qui Malamu. Donc une fois de plus, bon et joyeux anniversaire. Now. Happy birthday, Dad. Happy birthday, Dad. Wait. Oh, you know. Happy birthday. Happy birthday to you. Are you crying? Are you crying? Dad's crying. Are you crying because you can't know? You having crap. I'm gonna be have the bench. Donc Sikoyo to koti na esika to ko remercier base na biso bazalaka na biso oyo ba partageaka ben mission na biso oyo ba edaka biso parce que to sala ka musala oyo avec le moyen de bord to zana ba subvention te président sa pesa biso mbongo te président de la république apesa mbongo te na sala ngo parce que ngai mo na lingi na sala ngo pona informer bino na contribution na na sala rapona mboka nga ezali yango. Donc to bandara toujours na honorable Jean Moutala na kati ya Londres, honorable Jean Moutala na moi na merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Marie la beauté naturelle, Marie la beauté naturelle na kati ya Londres. Merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi maître Weramukuna, maître Rajamoule na Londres. Merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Beloti Mavungu vrai chéri na kati Espagne na kosa raté bozali komona vrai chéri na ndenga mukete Beloti Mavungu. Merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Thérèse Kamani kuna na kata Suède. Thérèse Kamani merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Poutou de Yalola na kata Bruxelles Poutou de Yalola. Merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Chai Mukenge Chai Wabalenge la mon voisin Chai Mukenge Chai. Merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Toya na kata Kisasa pour na repé sa petit frère propre base na kata Kisasa. Donc Alain Gonzo merci Nagno surtout ça le rapport à 5 minutes avec César Ngadi. Il a Fabato la Jean-Louis ingénieur. Il a Fabato la Jean-Louis Massanga a coupé depuis première primaire. Merci Nagno surtout au ça le rapport à 5 minutes avec César Ngadi. Toke ici ko boyebi natanga ba commentaire ebele pe na répondre à tout. Donc nganaza mutu virtuel te nazali mutu solo ba commentaire ebele mutu mso abungaka. Donc to répondre à bango natanga pe ba commentaire. Donc pesi vraiment esengo mingi na talaki na kati ya Togo à travers ndeko na biso Sokoro Manzukula tozopesa communauté congolaise nyo surtout bazana kati ya Togo ba mbote ebele to keka na kati ya ba commentaire pour na repesa mama na biso bienvenue Nzita. Bienvenue Nzita lobaki na lela mabe donc na émission ngape na lela mabe donc ndengo tala émission. Merci
na fidélité na yo donc to kopesa soki to tali ba commentaire o e marquera batu ezali mingi ya les philosophes na pesa comme les philosophes Eddie Edo les philosophes Eddie Edo merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Igo chef béton na kata Suède Igo chef béton merci na ba commentaire no pe na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngatoke na Captain to bossa na Trésor Kouyouza merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na kata Afrique du Sud petit frère propre Roger Bamba petit frère propre merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi donc il na kata Angleterre cette fois-ci na Newcastle pour na repesa Olivier Massamba grand frère il y a Joe Massamba na kati ya RVA donc Olivier Massamba merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tozongi susu a na kisasa parce que na kisasa boyebi ke kisasa kalezaki musika mais avec internet ndenge ko malamu donc kisasa ezali bateau balanda kanga ebele ezali France deuxième position kisasa tozali ko pesa mbote na Guillaume Galou donc merci na fidélité non parce que yo zangaka émission te merci na nyo surtout ça le rapport na 5 minutes avec César Ngadi Torobo Sanate Mutunanga André Cartier André donc bakanga bana ba chai après Vieteyo André il va se reconnaître comme Mboka et Kimi André yo zali déjà mutomayele au sala ba analyse makasi André donc le baki ko lukanga po na masolo to le baki po na ba catholique yo moko yebi ba sangu mukir bazali ko sala ba politique beauté donc catholique za po na ko aider mboka ko aider batu donc André mutunanga to ko kutana na katia base donc vraiment merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi to keili susu na katia Paris to keili na katia Paris po na pesa égide de faire masanga égide de faire Dieu Kumbi na katia Paris merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tozongili susu awa na kati ya kisasa donc andoza na poto akoma awa masanga ya Chic na kombo ya John Kaniki Jean-Claude Kaniki merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Narcisse Kalamba donc baboul na wana ba toilette publique continue on na ba commune Nyosotu boyebi to suki sera toujours na dokotolo na biso Jean-Paul Djamba Kaoudi merci na émission na yo parlons santé na Nyosotu au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi donc nous sommes arrivés à la fin de ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Moi, j'ai eu l'immense plaisir de vous la présenter. Nous allons nous retrouver dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Sanate, Kanambe, Arozwa, Masolo, Nambuntu, Penadigos. On doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Clément!